Bana Kin, Bana Équateur, Bana Bandundu, Mbote. Na sengi na bino nyonso, to vote candidat na biso numéro 4, Martin Fayulu. Bopesi biso mission oyo ya candidat commun. Tozana candidat commun oyo bolingi. Candidat numéro 4, Martin Fayulu. Il faut tosala nyonso pona makambo ya machine a tricher wana. Na oyo fichier électoral ya lukuta. Il faudrait tosala nyonso jour ya ma vote wana bapesa biso bulletin à papier. To voter na papier. Po candidat na biso ako gagner ba élection. Aza candidat ya peuple congolais, aza candidat ya bino, aza candidat biso nyonso. Le plus important pour nous bandeko, ce qui na elelo, il faudrait tosala nyonso parce que pasi eza mingi. Na Kinshasa, ba Congo, Bandundu, na Équateur. Alors il faudrait tosilisa makambo nyonso wana bo voter ba député ya biso, ba député ya bino, ba député ya ensemble. Naza derrière ba député nangai. Il faut bosala nyonso. Faut vraiment to changer souffrance oyo tozana yango pasi wana ya mabe, il faut to changer na ba député na biso. Ba député ya G7, ba député ya MK, ba député ya AR, na ba député ya MS. To sala nyonso main dans la main. La Muka bana Kin, la Muka bana Équateur, la Muka bana Bandundu, la Muka bana ba Congo. Il faudrait to sala unis pour to changer souffrance na biso. Il faut ba utawana bakende. Les lotos na chance. Nzamba pesi bino chance. Bo pesa bango carton rouge wana po bakende, po souffrance. Et si là, merci mingi, ensemble pour le changement.